Lelo obozo condamné Karine, oui, à Sali Mabe, mais tozonga à peine à Sima Mambo Gloria Sala. ADT Yakimpu ya Kufa Awa. Ba nani Fifi Siwa, ba grâce, ba Zalana Gloria Olangi. Mais Fifi Siwa Kufe Lande Konaye. Ba direct au Gloria Olangi à Sala. Bozonga na page na ye. Ba mambo ya loba pendant que Mouninga zole la ndekona ya tioli na Turquie. Mais ya zo sepe la. Bobo saninyo sowana. Pendant que yé a finga papa ya Karine Mokonzi oyo akufa na ekala. Yozo finga yo lobi ke papa Karine na mama Karine mama ba Karine abota na papa ba Karine papa ba ngazala nganga nde ba bota mwana loko la Karine. O finga papa Mouninga oyo akufa respect ba para baninga ozaki na ngote. Oh yezo komela oyo baninga ba seka yo boye c'est parce que ozo futa mabe na yo moko. Et le ko komelio été le quoi conseil été ya yo. Parce que ba acte eza ba acte moya bien te yo za na zemi olika barando. Oyo ka actualité te. Actualité bima yo wana. Pendant que za zemi mambo my frère Mike Kalambai et bimi awa. Yo wana na morgue s'il vous plaît. Au vent non anda côté morgue nanu eza place bato wer ba kufa baza ya lokwa cimetière. Pourquoi no ba kundi bango te baza anda kwa malili. Mais yo na bazemi na yo. O se parvenir ko ke tina morgue. OK o sala pe vidéo o bandi na ko finga na o fifi si o protéger moi na note. Na place Moni Karine ça o fêter bongo mambo Karine o sala fale yo moko ndo salango. Olobake non nazui o ngai na semaki. Parce que oyo bandoro sala maison dire bandoro livrez-moi non na diable. Et l'orgueil c'est quoi? Orgueil mais mamutuka na chute. Ne yango lelo oyo chité. Imaginons que lelo oyo botaki na moye baninga balinga ba ki pena luka ba taonda soki ba mama ki pamvita ba papa o nani masamukidi ba ke luka so ba nani yango na ba bondela pona bango pour que bazo bazemi pour ba na bazemi a tembe pe na télévision. Exemple TV et Boti Zéro Bêtise TV. Fidèle amis internautes, ba maman, ba papa, ba tantine, ba yaya, ba rezi baza, monsieur le journaliste Nabino Naye Lisusu. Quand vous pouvez savoir confiance dans exemple télévision, vous pouvez savoir confiance dans Zéro Bêtise TV. Est-ce que vous avez bien? Zéro Bêtise TV. Zéro, il y a chiffre 0, mais 0, il y a lettre. Au bêtise Z-E-R-O, espace Bêtise TV. Au monde, il y a news, actualité, il y a solo, il y a sûr. Oui, il y a bêtise. Parce que beaucoup de bêtises, beaucoup de théâtre, musique, cinéma. Nuance, ben émission il y a bien, il y a politique, il y a chronique musicale, il y a chronique sportive. Alors bon s'abonner massivement. Yo mutoboya bêtise, yo mutoboya anti-valeur, yo mutoboya rabumbindo, yo mutoboya rabatitre à l'okuta, yo mutoboya bêtise. Alors place à malonga yo s'abonner, et ça un exemple de télévision. Zéro bêtise de télévision, et ça wana pona bino. Papa, maman, yaya, neko, tata, moi si. Yo mtoro talanga yo linga barizi baza. Au PC confiance dans l'exemple de télévision alors to yelbino Zéro Bêtise TV. Au boya bêtise, au boya anti-valeur, au boya loro mabe na matoyi. To fongole Léopold. Zéro Bêtise TV. Zéro Bêtise de télévision au côté YouTube. Au bêtise Zéro Bêtise TV. Zéro ya chiffre T, zéro ya lettre. La surprise ya kafu ya kafu ya kafu. Barizi baza to moni confiance au PC na exemple de télévision. Ya on to yelbino Zéro Bêtise de télévision. Tout le monde on a Zéro Bêtise de télévision. Alors tout ça on pour na binorara. Le bien ya rosa les a place au bako mara s'abonner. So au côté na YouTube au bêtise Zéro Bêtise TV. Au moins on a place na rouge s'abonner au cliquer là wana. Au moins na notification mon réseau mon pandi moi cloche mon wana. Pas au fini au notifier et ça la bien Zéro Bêtise TV. Ba maman ba maman Zéro Bêtise de télévision moi na bino. Ba maman penaka na moi na bino alors ba maman bo panza message bo benga ba tantine ba yaya ba ndeko ba voisin bo sopa na ebele na Zéro Bêtise TV. Zéro Bêtise de télévision. Pour s'abonner massivement à Zéro Bêtise de télévision, veut dire que abonnez-vous massivement à Zéro Bêtise de TV.
Ba maman ba maman moi na bino yo barezi baza. Confiance au peut un exemple de télévision, on peut s'en na zéro bêtise TV. Bonsoir théâtre ya kafu o ezanga bêtise. Théâtre papa maman bana bota la en famille. Émission papa maman bana bota la en famille. Zéro bêtise TV. ZB télévision zéro bêtise TV. Ah chaîne à malamu. Ezanga bêtise. Buzo bakuna ezate. So buzo bezali na habité quoi. Et où tu vas pour un barezi baza monsieur le journaliste. Muto habite déontologie à Moussala muto fan na ban ya classe. Toi na bongo pe kabosh pe bongo eza. Zéro bêtise TV to yelbino. Abonnez-vous massivement. Abusement même. Beau abuser to ya abonnement na zéro bêtise de télévision. Yo muto za un exemple de télévision. Ya kanoka mbango na zéro bêtise de TV pour rater. Zéro bêtise de TV. Exemple TV, zéro bêtise de télévision. Alors, beau s'abonner massivement, beau faire confiance. Quand on beau faire un salle arabe, nous salle qui toko, qu'on a besoin de théâtre, musique, gag, besoin film, il y a solo, ils ont bêtise, monsieur, ils ont bêtise, télé-réalité qui et puis na bombe le mot qu'on a bim c'est en 2020 rubrique nanga. Ba maman rubrique nanga. Ba maman o pe na bolinganga quoi. O bolinganga nga quoi nga. Na nga quoi barezi baza. Exemple TV boti zéro bêtise télévision. Alors s'abonner gars au côté na YouTube bêtise zéro bêtise TV au mona place par en rouge s'abonner ou cliquer na wana au mona cloche ezal roi ngonga au finir na notification nyonso bémission nyonso e bando kota ba gago ba théâtre tout e bando kota kuna pour que bozala brancher nga ke na ngai na kimi mbangu na ke s'abonner te na zongi na kimi te na zongi obotani kombo zéro bêtise TV na ke mbangu siko s'abonner. Muta pembe muta mwindu barezi baza monsieur le journaliste mutu nyonso za na besoin za na teint uniforme pour ceux qui tena oza mabe oza na ba cancer ba ride na misapi couleur ya kitoko ezate batu ba wanda rotonga ona nzela batu ba wanda otala yote madame Ria na kati à Londres a meme bino solution eza ba mafuta oyo asali eza na base ya naturel ba mafuta oyo te o ba che hydroquinone o ba che nini mafuta eza ba sali on ba nzete ba sali on ba fruits ya kitoko mafuta eza naturellement ce que na pona yo e robimisa o nimbuma e robimisa o ni bouton et robimisa o ni ride et robimisa o ni batache ni batampo donc mutoro talanga ngamoro déjà na bandai mafuta wana madame Ria za na Londres bota tena ngane komi mkolo na kin mais tena ngeso kwa mais pour nini solution est nulle part ailleurs madame Ria yo mutoro tala biso na Kinshasa za besoin ya mafuta utaka libanda ya mboka et ya awa bobenga ka numéro ya madame Ria yango wana eko circuler kalate ye arotine la bino boye bandang borosala po mafuta comme la place nyoso zali arana Londres mais partout dans le monde aux a besoin de mafuta na ye benga numéro na ye e kokoma ye penza beaucoup plus yo motala ka te ya madame Ria bo mona ndenge ye moko na couleur moko surtout bato pembe o ngai penza pembe na ngai comme ko beba o nga pembe na nga solution ko tabato pembe bola na bino pongi pour solution monani de yo soko ko chela biso image ya madame Ria et puis numéro neza affiché wana bo benga e pona l'opposition na bino mafuta na base naturelle. C'est parti, play. Beauté, Oisa Brand Cosmetics UK, Oisa produit en toto et non la rabatache. Sopelini cosa na tema ko ya bien ya propre. Oisa produit na ya kosela. Oyo eza pour la maboko pour la batache, ya makolope, ba genou et ba coude. Oisa oil et kendaka na produit en toto. Donc, ce que vous intéressé, au continue de ce message na WhatsApp. Exemple TV qui toque, rien à dire. Abonnez-vous massivement sur Exemple TV. Batou bolinga nada, encore comme il y a 100 périques, il faut vous s'abonner. Vous s'abonner à Exemple TV. C'est Exemple TV. Vous s'abonner belé à la chaîne YouTube. Exemple TV qui toque, rien à dire. Yaya, Toyo comme exemple à suivre, cette fois-ci Exemple TV. Si on voit un exemplaire en autres, non, il y a s'abonner. Exemple télévision, c'est vraiment un exemple à suivre. Il n'y a pas de polémique, il n'y a pas de conneries, il n'y a pas de... C'est vraiment... Il y a dans la lignée, il y a dans la nzela. Exemple TV qui toque, rien à dire.
Bienvenue au rendez-vous de votre très belle émission Parlons-en, une émission qui est présentée par votre humble serviteur grâce le Zolo garçon dégourdi sans microbes et jamais infecté, garçon bio et bourré des talents. Alors j'ai dit bonjour ou bonsoir, cela dépend de l'heure à laquelle vous allez recevoir cette très belle émission dans vos maisons. En tout cas, merci beaucoup à tous les abonnés de l'exemple télévision. En tout cas, Toutina Zéro, Tozo Mata toujours donc tika te ko remercier bino tito ko na 100 000 abonnés. En tout cas tozu pena trophée wana médaille wana au YouTube ba pesaka eko sala biso bien. En tout cas ba o ba partager ba émission na biso bo continuer toujours ko partager ba émission na biso et ko sala biso kitoko makazi zo sala ke exemple TV et kende lisusu likolo pour que batu ba zwaka exemple télévision oyo eza une chaîne exemplaire. Donc voilà, je dis un grand merci à nos partenaires. Là je vois Yannick Chamba Godson, Yannick Chamba Godson, Yannick Chamba Godson égale exemple TV. Je vois Malik Arafat égale exemple TV. Je vois Gilles Mouanampoutou égale exemple télévision. Je vois Les Mamabidi égale exemple télévision. Je vois aussi partenaire Nabiso, vous avez là, excusez-moi, je dois prendre mon téléphone pour citer Moussoubatikali parce que Baza est belé, Bazo Salake exemple télévision, et Kobalelo, ce Bazo Monake, grâce aux Zolo Bazo Zalan exemple télévision, et ça grâce à partenaire Nabiso au Baza pour soutenir notre chaîne exemple télévision. Nabo sanité bongo Igete Kamanzi oazo sala pe sur ce exemple télévision et vivre donc tout besoin na ba grâce luzolo ba pour ce kitoko boye ba la ta kitoko boye c'est parce que ba partenaire wana ya malonga bazo soutenir exemple télévision. Pourquoi ne pas penser aussi à mon vieux Roger Mawanda balobi yesiko partenaire privé à grâce luzolo garçon de Gourdi oazo soutenir grâce luzolo pour que bo zoye na ndako na bino na santé kitoko. C'est parce que Roger Mawanda moro boye na kati ya France précisément na Rennes Aza coexister, Azo soutenir grâce le Zolo Wabino. Pourquoi ne pas penser aussi à tous les abonnés au Bazana partout dans le monde, Bazana en Afrique, en Amérique, en Océanie, en Asie, ou encore Boza partout dans le monde. En tout cas, na Bossani Binoté, je vous tiens à cœur, je vous porte dans mon cœur. Merci beaucoup. Na ndenge Boza Wanapona ko soutenir exemple télévision. Na Bossani te bongo caméraman nangai, caméraman nangai zo sala ke bo recevoir image qui toko na parlé. Il s'agit de Deomaf. Pourquoi ne pas penser aussi à Saint-Clair? Oazawana bongo aza ko assister biso na émission oya Parlons-en. Na Parlons-en na biso alelo. Tous un invité, un amoureux présentateur, un amoureux invité parce que tout le bela actualité na biso ya lelo, actualité na biso lelo eza nini. Eza excusez-moi, Gloria Olangi o autai ko bota mwana na ye, en tout cas esali biso pasi comme on ndeko na biso aboti mwana mais mwana ngo akufi, on est tous choqués, on est vraiment choqués. J'ai des larmes aux yeux mais c'est la télévision moyenne les aténalela qui déjà vana ya émission donc là, nous avons moins maîtrise parce que tozo analysé sur Batouba Bengi Biso pour dire que Karine Mokonzi a mal parlé. Oui, c'est vrai, elle a mal parlé. Elle ne devrait pas faire toute une émission pour que aye banako fêter au Babengi liwa ya mutu ya mwana ya muninga et ça la rapasi. Mais ce qui tozongi penasima, notre sœur Gloria Olangi l'a mérité. Maman ya kalaba banda ko bomba zemi mais lelo na ba jeune fille lelo ba bomba liso zemi te to yebate sentiment kaka ya vie comme vie Android le quoi na kala to zaka na ba CMS ba téléphone ba image eza verte ba bleu ba nini lelo le quoi ba image comme en couleur yango pe zemi comme en couleur zemi comme Android. Lelo o bozo condamner Karine oui a sali mabe mais to zonga pe na sima mambo Gloria sala ADT ya kimpu ya kufa awa ba nani fifi siwa ba grâce ba zalan na Gloria Olangi mais fifi siwa kufela ndeko na ye ba direct au Gloria Olangi ya sala bozonga na page na ye ba mambo ya loba pendant que muninga zolela ndeko na ya tioli na Turquie mais ya zo sepela bobosa ni nyonso wana
na internet oyo mambo nyonso eleka na internet oyo ebando osilelaka na internet oyo ya sala na internet biso nyonso tout oza makanisi ndenge moko te peut-être nga grâce lozolo lelo oyo moto akosala nga mabe lobi likambo wana ekwele peut-être nga na okina koleka na télévision te na bomi na nga ka moto so nga na raisonner bongo est-ce que telle personne a raisonné bongo non. Nous ne pensons pas tous de la même façon. Chacun a sa façon de voir les choses. Et là, vous allez condamner quelqu'un parce que pendant que yé a finga papa ya Karine Mokonzi oyo akufa na ekala. Yozo finga yo lobi ki papa Karine na mama Karine mama ba Karine abota na papa ba Karine papa ba zalaka nganga nde ba bota mwana loro la Karine. O finga papa moninga oyo akufa respect ba para baninga ozaki na ngote. Ozaki na respect ya papa ya moninga te o yezo komela o baninga baseka yo boye c'est parce que ozo futa mabe na yo moko eloko ekomeli ete lo kwa conseil ete ya yo parce que ba acte eza ba acte mo ya bien te yo za na zemi olika barando oyo ka actualité bima yo wana. Pendant que vous avez zemi mambo my frère Mike Kalambai et bimi awa. Yo wana na morgue s'il vous plaît. Au vent non anda côté morgue na nous eza place bato wer ba kufa baza ya le quoi cimetière. Pour que no ba kundi bango te baza anda kwa malili. Mais yo na ba zemi na yo. O se parvenir ko ke tina morgue. OK o sala pe vidéo o bandi na ko finga na o fifi o protéger moi na note. Na place moni Karine ça ofete bongo mambo Karine na osala fale yo moko ndo salango oloba ke non na zui o ngai na semaki parce que oyo bando osala nezo ndiro bando livrer moi non na diable o bando livrer moi na yo pendant que yo ozana zemi mais tu te permets d'insulter les gens de dire babuzoba na bakombo bato tu t'attendais à quoi L'humilité précède la gloire. Et l'orgueil, c'est quoi? Orgueil, mais mamutuka na chute. Ne yango lelo oyo chité. Imaginons que lelo oyo botaki. Na moi baninga balinga ba ki pena luka ba taonda ceux qui ba mama qui pa vita ba papa o nani masamuki bi ba ke luka so ba nani yango na ba bonde la pona bango pour que bazo ba zemi pour ba na ba zemi a tembe pe na télévision. Zemi yango zaki ya tembe yo nana c'était tonton. En plus zemi yango soit disant ceux qui mobile batoza qui marié ceux qui ndengeni. Tu penses que mobile yana zala qui marié moi si na ye. Alinga sepela yo bota. Ah, mais tu yoka pe ba sonit. Tu yoka ba soni. C'est inconcevable. Obo tana na mobile ya mutu nanu mais ozo apezi mais ozo lekela ngo na télévision. O lekela zemi ngo na télévision. Est-ce que non papa ngo pe nanu o aza papa. O aza mobile responsable rotika moi si na ye pendant qu'il aza na zemi. Alekela ngo na télévision. Alekela ngo na télévision. Toliko landa malanda ngulu trop ke muninga sala ki belo kwa grâce mbiza zaki na zemi na ezaki ya télévision. Oh les ka sala be mission zo la biso zemi et tout te. Ngape gloria pe na zupe zemi lo kwa télévision za temberando. Toke nango ka bongo. Yo ka sisi muninga leke na télévision na zemi na ye. Yo peso leki na télévision na zemi non obota pe ka neye pa bota ki. Non. Muna mutaza chemin na ye. Muna mutaza chemin na ye. Muna mutaza chemin nzamba yebi ndeni na tambusaka moto. Bible lo bamiso Dieu fait grâce à qui il veut. To mona ki Karine Mokonzi basira baba mnei ya ba poto na barando mso azana na ngwa ko zape moto mo ba refoulé. Mais tellement que nzamba sala la grâce na moto ya lingi. Na benemi a Karine ton Karine na koti poto na ba o balinga ki ete bango to babeta maboko que c'est une fille courageuse. Peut-être que vous allez moto mususu ba fille mususu ali babe boye metam mususu a komi ku potango te ba kange ba refoulé azongi kin. Hein? Tout tika ba sentiment. Tout tika ba sentiment. Babilo mususu to sala awa et me manango biso et l'autre côté. Moi je ne suis pas là pour na rofinga, to ce pour na rosala ni ngai étant qui analyste na sala rara émission na ngai ya parlons-en aux actualités biso to ça na internet on vivra beaucoup plus sur les actualités. Alors, les Cambo, les aboués, photo lobelango, on a eu des appels, des voices, qui étaient, na oki somo,
Comment Karine Okio sala bongo internet elinga to linganité bolinganité to baye bino botali présent bozonga pe na arrière bozonga pe na passé bozonga pe na passé tango yemo ko leka na télévision na zemi oloba boka nzoto malili te hein que maman ndenge ni aza ko exposer moi no boka nzoto malili te. Bah, fan de sur YouTube, vous êtes là toujours à juger na mambo bomona dans les présents, sans pour autant faire un feedback que en arrière, c'était comment dans les passés. C'était comment dans les passés. Bino bozara so likambo indika siko yo bo mo bino bo dinta mika wana biso to liaka ni sika oh non. Non. Non, ngana moni live Karine ça sali ma vidéo wana je pense qu'à ça là avec choc. Moi j'ai eu le temps de suivre son direct quoi ça là qui maman bango bengue pour na opexer ba makambo elle a eu de larmes aux yeux. Alors ça là ngoka parce que ça rend internet. Alors ça là ngo peut rendre internet mais du fond de son cœur azaki choqué pe. Yemorobi que moi nanaza na innocent mais maman et le moi loba qui na direct na en tout cas ngai vraiment na touché qui point les qui fort. Moi non que ça na ma bête mais ba parents ceux qui ba sali mabe auto ba terre biso na église ba parents ba lié manga bana ba ki minungai c'est le cas ya moi na yo. Yo maman yo lié manga obosani que moi no robot okipe yo ka minungai. Au livre moi na no na diable siko yebisanga. Disais mais on me met internet, moi on a fait internet et puis toi-même tu t'es permis de photographier et longia moi na oya kufi aux yeux poster sur internet. Attends. Yo moko PC accès. Yo moko PC accès. Tu pouvais bien garder cette photo pour toi-même. Aux yeux photo moi na oya kufi ah, là garder moi na ngai na republier en internet mais tu te permets ka boni to mo c'est là sentiment ngoboy. Moi na wana akufi azamo oui azo senga pe ba respecter bien kaza mwana mukie bien kaza mwana mukie yo moko zi mwana ngo o exposer ba o pe ba zorate ba zi ba mwana kufi munoko polele nde yo moko mama ozaki kana zemini munoko polele ko leka na be mission ko loba actualité le côté yango pe mwana bimi mwana ya actualité mwana ke yo kamino ngai Ozu photo moi no publier rip ma fille poto sala nini. Tu pouvais juste laisser un message. Yom toza un choc à moi na yo ka internet. Oh Kim Kardashian, Khloé Kardashian, Tonani. Tout le monde a mambo américain ba télé-réalité bazo même la biso nyonso essayer la biso ka internet. Pourquoi ça? Ozan bazé mina ovanda na ndako te yo wana kwatulu na morgue ya pululu po ke essayer la Yvette Kalombo émission obandolo baki na yebisa kibino nini. Yvette a fi ya cop ngaka na ki mabe na nga oyo na zuize mi ya mobali na nga bobo mais yepe kana ki cop na ye wana mais abota mwana na ye. Aza mère. Yo siko oyo marambo oyo ko tika te tandis que ça zemi ko exposer mwana na yo boye. Hein? Toi que ça star protégez-moi on a vu ba star ba protéger non moi. Ba Kim Kardashian wana na ba Kanye West Kim Kardashian tanga zana zemi to boy te zemi nezala exposer mais tanga boti mwana na ye. Kanye alinga ki te alekisa mwana na télévision. Kanye West ne voulait pas. Bah comment les qui s'assure nord-ouest dans la télévision tanga comme pousse na colis ne ba comment l'excès na télé-réalité. Mais son père ne voulait pas. Pourquoi ba vie na biso télévision bo moko tiango na ba bana. Bana ba star bazala protéger mais oh bana ba star alelo oh nazemi kuto na no bandi da ko exposer mwana. Acte comme Elio ma chérie était ayo. Était ayo piso lokelo nyanzambe. Déjà na mambo ndezo circuler bo ici ko zata msozo ka mutema no ka bientôt tala kina batu mo boyo ba ora ka lobelanga te na télévision ba romo lobelanga parce que yo moko fongo linzela. Toi-même tu as été une porte d'entrée pour que n'importe qui puisse analyser sur toi. Pour que n'importe qui puisse le faire. Tout est à Mako. Et l'Europe n'est pas sur Makasi ou Lukanzambe Yako, c'est terre nano. Yo mamunokoti. Fallait péter au péter ba champagne. Parce que yo moko exposé moi. Donc, moi, ni jour que na la morgue, on dirait que nous tika ne moi na morgue. On dirait que nous tika moi na morgue. Comment tu ressens la délire et que comme kozanga na niveau boy. Hein? Et comme ozangana babisika et rosale lango et comme ozanga toi tu as insulté tout le monde.
ou insulta para moninga o azana cimetière yango Karine pa lobi ke na minute o mwana na yo ana papa bango kuna papa bango zo laisser poto bazo beta e ba mwana on pas zo lela mingi. Hein? Pourquoi ça? Ils ont ça bien dire. Un médicament Bambaloukou s'appelle en urgence. Malgré que Migolo zo sur la kilo, mais tous les rappellent en urgence en côté ça abisso bien. Un Marco Ngale. Et puis yo zarafa na glorio langi et puis tu condamnes Karine, mais avant de condamner Karine Mokonzi, yo mon besoin non si ma c'est pas dit que ce non le makambo on est na romba charge à Karine même pas. Moi, je suis un chroniqueur, je suis artiste complet, garçon dégourdi, donc je suis dans plusieurs métiers. Au fur et à mesure, vous allez me découvrir. Non, ça la publicité à Karine Mokonzi. Mais non, ça la moussala. En dehors, il y a artiste et comédien, je suis aussi chroniqueur, analyste. Donc, non, ça la analyse, émission, parlons-en. Aujourd'hui, je n'ai pas d'invité. Il y a mon face à la caméra. Na émission, parlons-en pour parler de ça. Tout ce sentiment comme un Saint-Clair. Alors là, on a parlé, donc on a déjà que grâce au garçon de Gourdi Mamolo, Azananzela, Giovanni Baza, petit Nangalinga Mingi Libanga, et depuis Kinshasa, Bobina Kinshasa, puis Baroma Otaba méga YouTube pour que Balanda actualité kin. On dirait que poto Bamola na biso moke mingi bato kin. Saint-Clair Mbiki là, Master Nanga Bobi ala tabilamba solo. Jeune garçon moi bona propriété na rien dans théâtre. Garçon moi ya propre makasi. Saint-Clair Mbiki là. Ala ta ketcha combo mais na ndenga kikin. Ala ta dina combo mais na ndenga kin. Ala ta elamba moi ya combo mais na ndenga kin solo malasi. Et le baba rési baza monsieur les journalistes ya linga solo malasi. Solo malasi ko kota na nzoto et ça la garçon tsunga. Vous comprenez? Je profite de cette occasion pour souhaiter joyeux anniversaire à Grâce Widima. Ma chérie d'amour, mon ami d'enfance, Master Nangande Konanga, Grâce Widima, Widima Yaba Grâce, Simona Bandenga Kin m'a dégagé Aspa Mikili. Et bon, Mokolo Mikili les a danger. Joyeux anniversaire aussi à mon fils, Merdi Bosseli, depuis Kin. Hein, le 9 Bobby Bangonde Bakangi, le 9 février, Grâce Widima, Merdi Bosseli Bobby Bangonde. Bakondi à février, Bangonde Basimbi février, na maboko, le 9 février. Joyeux anniversaire à vous. Hein? Internet, to yana barano te. Tanele lo bana baromo yana bango ba victime. Yvette wano yo finga ki o 2020 muna muta bota mwana na ye. Do ba mninga mususu traité bango ba ki sita yo pena zemi ya tembe. Ah, yaya. Obala kana kala tisko na ki mukolo bosko ba sente yo. Po wane zazi mo yo sente. Yo sente pour na ndenge pe to landa ba video na yo so zala ke bakangela ki ata lupango to ba ko tikata masanga elinga elekaka na YouTube. Parce que ba leki ya masanga te, ye loko te et le lo ba zemi ya ba enfant bâtard to comment obetela ngo ba tolo. Ah, to respecter banako. Biso bana to comment tomber ba victime ba délire ba parents na YouTube. Zemi mambo ya Sony, papa le limbongo te, maman le limbongo te, mais tu passes à la télévision pour le baki ngana na zemi. Ngana na zemi no bota. Boye. Bino pe bobota ya bino. Oh, donc baninga nde bazabongo. Pe msuso la na Karine tanga a publiaka année passée que non, azan zemi ba délire na ye. Yo bike te ngasko na zemi moni ngazemi ya solo. Non lekilango ka na YouTube. Aussi là na YouTube. Et quand na YouTube on peut voir la fin d'une chose vaut mieux que son commencement. Au commencement c'était bien. Tu t'es moqué des autres. Oh non bakangi bazemete o pe bayebina nte se ba robotaka. Yo bandi ko se moqué na bango et voilà enfin. To suki wapi. Tu as exposé ton enfant. Milimo toza milimo ya mi PPP bazalaka. Milimo y a internet pe baza parce qu'il y a des gens internet. Tant yo zoleka wana na barando na yo pendant que vous en azemi tu insultes toujours les gens. Oza ko insulter Yvette wana yo finga kawana. Oleki na mama mai kalamba yo pona yo bimi prophétesse. Ya makambo lobaka.
que Even a frère Mike bazaya bande côté donc le romone koki ça mon l'équipe yo peut poto biso to peso raison to pesa ki raison oyo le bela makambo ngo wapi na morgue place bibembe baza place bibembe baza ah yo mutu mo le latin parce que olinga mwana na yo te parents oyo lingara mwana na ye une bonne mère surtout une bonne mère tu peux exposer mwana ete otiki mutolo mwana no libanda otiki mutolo mwana no libanda même Kim Kardashian ba vidéo basé ba memela biso ça la que aussitôt fait aussitôt publié ça prend du temps et ça ba vidéo mo boye ba sali après ba releki c'est un plus tard et ça la que du coup net biso lelo car lelo pe koti YouTube et le moi na kufi tam sous biso ba to zana mutema ya ko compatir na yo est-ce que tu penses que tout le monde dans zana mutema ya compatir na yo car bato balanda biso na internet sona ba yeba ba bêtise to salara bango wana ka ba jujara biso pe bango na pe mususu bazaloko ba mimama on dirait yule ça so bozongi boy lelo omsu na vidéo ya Karine tu ne devrais pas wana Karine mokonzi yenyo se suka na kan internet auparavant ba no répondre na gloriaté mais Azio Oda se répondre pourquoi parce qu'à Monique na 2020 quand mamdeza on publier nos vivants na héros no tika likambo te fona pété poso ya botaki ngayo ki sita na bité héros na ngena suka wapi mais heureusement ça film moi pas raisonner positivement donc yemoro déjà ça on pas babu la vie et la mort sont au pouvoir de la langue na yemi la direct na yemoro mi le bela bala en bota zemi aliboso on dirait zemi aliboso na zemi aliboso na rekufela mwana on bota mwana en 9 mois ya pamba ceux qui 9 mois ceux qui 7 mois ceux qui peut 8 mois to yebité oh bota l'hôpital ngaliema ngo fallait mbongo bimatso kende na bi question ça l'hôpital ngaliema ko bota na mwana na bangaliema na bazanga ba couveuse te banga ba kotisa mwana tant to ya na internet pour réduire les autres pour diminuer les autres to yebapé ke to yebapé to telemi wapi to simbameli wapi pour ce yo mo ka ko gafo ça le mo boya mabe batu wana kaka ba telema ya betela biso tolo tikaza na famille tel ya betela biso tolo ke boye comment likambo te kweli boye batongo ba soutenir yete to ya na biloba te bandeko na ngai nga na ochola moto te na opesa conseil na parlons-en je suis en train de parler na opesa conseil na bandeko otam susu bazwaka gloire ya olangi lokola modèle en tout cas bo tirer ya malamu ya mabe ya rozana zemi ko mema na YouTube kolanda na ba matanga kolanda ba actualité eza mabe bolanda wana te bolanda tamsu côté musala na ye lo baki yaza la vérité lo baka vérité bolanda tamsu ata vérité mais vérité ngo pe ya ndenge mo boté ya koleze baninga mais vérité mo robo oyo ko ya comme apport oyo ko apporter baninga conseil oyo ko sunga baninga na avancement ya musala et non vérité mo bo ya ko diminuer baninga ya ko diminuer et lo ba vie na nga Piro Ndombasi ya ko diminuer baninga ou même les bannières la vérité moi pour même la bannière diminution totale et en a sens temps tu as la vérité moi boye oyo ekosunga baninga ba avancer na musala bandeko na ngai na part ya conseil yango wana yela baninga vérité oyo ekosunga baninga et non oyo ko réduire baninga eza nango na litomba te eza nango na importance te tamsu tokanisaka ke jugement ngo nzambe yenda kita po ya okata biso makambo amenga nde na omoni ya mambo ezokendela na mokili oyo on dirait fin du monde des arraches mutakufi nde na omonela parce qu'on dirait ma benyo soto sala 2020 on dirait pena esa biso rétroviseur mamunyo so sima to momo na ngosko na ba rétroviseur 2020 on a moninga surnommant au rétroviseur 2020 rétroviseur. Je profite de cette occasion pour informer à tous les abonnés de l'Exemple Télévision, à tous les fans de la musique congolaise, que moi, na Moro Sika, a botami au nom de P. James Pano, déjà sa chanson, sa nouvelle chanson, le 14 février, le titre Nakoba Layo.
Donc, bon, c'est préparé déjà, bon, s'abonner gratuitement et puis massivement na compte YouTube, na chaîne YouTube, na P James officiel pour bozala toujours à la page, bozala connecté tango nzembo na ye ekobima le 14 février en tout cas bo consommer yango wana ndepenza mwana mboka amemeli biso bamambo kitoko mungongo kitoko parce que na génération o ezoya en tout cas photo se soutenir. Ba grand frère, ba grande sœur na biso basala pe ba musique ba leka. Parce que biso des générations autres zoya que ça soit na comédie, na théâtre congolais, que ça soit na musique congolaise, en tout cas, il faut tous se soutenir. Tous se soutenir en tout cas. Déjà biso ba grâce le zolo déjà déjà derrière il y a la team Cerveau Noir, derrière il y a P James pas nous au ya kobima deuxième na compétition à best of the best déjà nzembo na ye na kobala yo kobima le 14 février au to bossa na dans le 14 février au tango robina na mère tango rozala na père. Finis-moi play, côté-moi YouTube, tiens-moi méga, nzembo nako bala yo mon bébé, nako ye pa na bino mandolino, kosenga loboko no bébé, oh my wife, oh darling you can be my wife yo. Comprends donc une très belle chanson ndeko na biso donc il fallait que ça la biso bien. Bandeko ya Basipe, en tout cas, je vous en conjure d'aller suivre la page Mwasi ya Congo, ya ndeko na biso. Bon s'abonner, bokende kuna bon s'abonner na page wana ya Instagram ya Mwasi ya Congo, basitu ya Congo o bino bozomo na page en tout cas, bandeko na biso pe ya Congo ba kotika te ba rozala toujours wana pona ko soutenir bino basi ya Congo o bozomo na pasi ba maman na biso bo mema ba 9 mois bozonyo kwa mapona biso en tout cas lelo oyo page moko fungami na kombo ya Mwasi ya Congo pour soutenir basitu ya Congo oyo baza komona pasi na RDC page wana eza ya Sami Manungu, big up à toi. Na pesi mbote pe na la team Cerveau Noir Nyon surtout je vois Anthony Verdingoloba Djogo. Je vois Claire comment elle s'appelle encore Mudumbu donc la team Panonion surtout donc big up Abinonion surtout donc bozala toujours wana derrière la team Cerveau Noir pour que Tomata toujours les colos là je vois Kevin les managers il y a Cerveau Noir il y a P James donc Bisoni wana makamo Bisoni toro ça la force quoi na zongi na mamoto bande ko lobela Mambo nazolo banayebi ke ba femme tout ya Congo ba olandanga. Ba mona ke témoin mbalo mamazolo ba azana raison. Et puis na biso mibale oyebi ke mwasi na ya sala musala TV. Tant mwasi na azana zemi ya to za ba noko. Kotika te mwasi na exposer mwana na yo na télévision na baka ya bonete ngayo ko bota na nga liboso. Mwasi na nga peka ya monde télévision. Alekela na mwana nga na télévision pour ça ba délire na ba rando na jeune na ko permettre eloko wana te. Baya yo bwana poto bebi ke bwana basi na bino ba internet en tout cas so yo ke mwasi na komi na zemi benda e matoyi zemi ezala pale boko sala ta le roi Jaël choisa na zemi na e a se retirer na internet so boza zemi retire-toi mukolo robota to monika ki abota ki o star so boti ba lobelango ba page ba publier ngo ba ke non mutu boye azaki na zemi aboti yo monaka ke so neti zemi ana okoti ndako esili bato bazuli actualité ko zemi apasi ozemi mo bazanga tata yango lekelo na YouTube te oza compte rendre na mutu te zemi za ya yo ne totanga na français ke mwasi soki azemi soki nanu aboti soki babaliete mwana wana baza ba enfant bâtard babali na bango yote enfant bâtard na yo batela e malamu je n'insulte pas batela mwana na malamu comme conseil na bandeko balandi o bazolanda biso na ba fan tout ya internet o balingaka internet parce que na roloba te ke ba fan ya nani te ba fan tout ya internet parce que mikolo to komi accro na internet ebele bible muke. Pour lelo en tout cas on a memela ki to partager na bandeko yango na ba fan tout ya internet to pesa na ba conseil internet ngo bino bato bolanda biso bozala wana ka te pona wayebisa biso mambo malamu bo tout karabiso pe boloba biso ba vérité oyo ko permettre biso to changer
eza te ke na mabe na malamu donc yo moninga soko osala mabe na internet yo mpona yo fan na ye kaka bongo te bopesaka biso baconseil ya malonga na basi tu ya Congo soko oza na zemi batela mwana na yo zemi c'est une bénédiction babatelaka yango bénédiction baexposaka yango te parce que y a les diables bénédiction baexposaka bénédiction te bénédiction baprotégaka yango eza lokola maki simbango malamu ti okóma na palais opanzi olambi olie epesi o vitamine yango wana nde bénédiction to exposer les pamboli te bacourage ebele na gloire ya olangi en tout cas mwana oyo akufi aza mwana ya suka te toyebi ke oza mwasi ya mabota deja otalisi biso ke oza mwasi ya mabota donc oyo eza kaka épreuve moko nzambe alingaka alekisa mpo alakisa yo ke komikitiseleki nyonso kosepela na malheur ya baninga te kotyola baninga te yo soko ozwi kumisa nzambe pesa mpe chance na baninga oyo bazwi kozalana te ke ngai nazwi bango baozwa te baotikalaka bongo bazozo te bénédiction na yo eza ya nzambe ekumisela yango nzambe kosalela yango lolendo te kokomisa yango sujet ya moquerie te mpo na baninga pokisa baninga mitema pasi baninga no okokisa mitema pasi oyebi te bakokotela o prière mpe na nkuku oyebi te bakoloba nini oyebi te bakosala nini donc courage nzambe azala na yo aassiste yo ekosala yo bien en tout cas loka mpe elinga nzambe obondela makasi nzambe apesa yo motema moko ya kokita alongola yo motema soso oyo epesa koka mposa koloba nzambe akitisa yo motema omelaka mai ya pio soki likambo o réfléchir des fois ozala impulsive te ekosala yo bien bafan tu ya exemple télévision to signaler bino ke exemple TV oyo ebandaki na bino eboti pe mona na kombo ya Zéro Bêtise TV donc bo taper na YouTube Zéro Bêtise télévision biso to lobelaka bêtise te donc na Zéro Bêtise télévision bozo makambo sika déjà to banda ba théâtre na kati exemple télévision grâce ya ba sponsor na biso ba Yannick Chamba Godson o wana yazo soutenir bien Télémi wana pour exemple TVP ezala nominé année o na Nzonzinga Award télévision na monde à théâtre tozana ba Malika Rafat ope ba bi bango pe bazana ka pona ko soutenir ba bazala ki na exemple télévision balandi exemple TV tina mwana na ye na Zéro Bêtise télévision tozape na ba les mama bidi o bango pe bazo soutenir tozana Julio Mwana Mputu Julio Mwana Mputu o bango pe ba biki ba kotika exemple télévision te Julio Mwana Mputu ya Iget Kamanzi bango pe balobi couple wana basangani pour que ba soutenir exemple télévision bana pe ko produire ba théâtre pourquoi pas des missions déjà exemplaires donc ba théâtre pe za pena ba leçon mutavani na palais na bana ba otala pena théâtre ba bité tozu pena makambo donc équipe déjà base ya des solide bon na ba grâce le garçon dégourdi sur scène na mosala na bango na deuxième boulot parce que babi grâce le garçon dégourdi wana boyo kaka ezate ki o surnom mo ya bêtise te eza synonyme ya courageux eza synonyme ya débrouillard donc je suis là un garçon courageux au monde na théâtre naza ba landanga ba yebi que je suis aussi acteur je suis aussi dessinateur je suis aussi peintre je suis aussi chroniqueur donc to ko sala ba musala ngora ndezo kende na ba to ba ko sepela na biso na théâtre par exemple télévision boromo na ba Sinclair Mbikila boromo na ba yemoro ba rezi bazape parce que na kalazala na nous acteur mais pour exemple télévision on jouer bon na bato ebele ba Sifalo quoi ba Pirondo Mbasi ba Marcia Mwaka ba ya Fifi Firenze ba Bobo Manoka ba Silabi Salou boromona pe ba Chérika Chériben Tumba boromona ba vie na biso Constant Omari bazebele ba comédie belé boromona ba Marcia Mwaka boromona ba Brité Isankunya boromona pe ba président o ba ruta ba poto na komoneti ya Duche Kapanga or c'est blanc mon papa big up à toi parce que moi je suis de la famille feu de l'amour donc bon s'abonner massivement à exemple télévision na signalé bino pe ke na famille feu de l'amour na Kapanga TV ba année o ba resepeli sabino na ba théâtre et osala kitoko donc c'était la grâce le garçon dégourdi jeune sans microbes et jamais infecté garçon bio et bourré de talents ba oyo ba remesana nanga parce que ngayo nepena ba lobi soda exemple télévision toko bunda exemple TV to amayele Yemoro directeur général exemple télévision Barezi baza messé les journalistes bat basepela musalane makasi babi garçon za mayele azupe sous grâce le garçon dégourdi basali force
donc eko sala bien. Merci beaucoup na banyo soto bazui temps ya Rolanda analyse oyo. Botsa ba like belé, bo partager yango pe belé, ba o ba moni ki na lobi mabe en tout cas bo excusez nga nga nazaki toujours wana pour na ko sala analyse, pour na ko pesa conseil, pour na ko toucher pe na ba vérité wana quand bo ba ta vérité biso tout ce que to toucher pe na vérité wana. To simbiga wana. Donc bo excusez nga ba moni ki na lobi mabe. Donc voilà, c'était là oh nazalaki nango lelo pour que to partager na bino. Je dis un grand merci à toutes les personnes qui nous ont suivis. Je pense à Medika Bambaloukou s'appelle en urgence. Jonathan Ngana, Jonathan depuis le Canada. Je vois mon vieux Didier Dakuramadou na Katia Canada. Je pense aussi à Galileo Persikatele na Katia Canada. Je pense aussi à Arnaud Boukoulou depuis la France. Big up à toi mon frère. Je pense à toutes les personnes au Balingaka, exemple télévision, à tous les abonnés, Bamama, tout. Il y a exemple télévision en tout cas, Motenabino, merci beaucoup pour la confiance et merci beaucoup na caméraman nanga, Ozaki na sima caméra Deo Maf. Na Sukinabino Awa, merci beaucoup. C'était grâce le Zolo. Bye bye. Exemple TV Kitoko, rien à dire. Abonnez-vous massivement sur Exemple TV. Batou Bolinga Nada, encore comme il y a 100 périques, il faut s'abonner. Vous s'abonner à Exemple TV. C'est Exemple TV. Bibo s'abonner belé la chaîne YouTube. Exemple TV Kitoko, rien à dire. Il y a un exemple à suivre, cette fois-ci Exemple TV. Si on voit un exemplaire en autres, il y a s'abonner. Exemple télévision, c'est vraiment un exemple à suivre. Il n'y a pas de polémique, il n'y a pas de conneries, il n'y a pas de... C'est vraiment... Il y a dans la lignée, il y a dans la nzela. Exemple TV Kitoko, rien à dire.